Kilongo TV. Kimiate. Ah, nani kutu kolobalo kamango so mingite. Nzamba sai nazane sengo. Makasi muni nzambe aza spécial. Nzambe aza kitoko. Aza malamu akosala danger. Papa, na koma iko kanzoto na bien te funa Longo TV. Kilongo TV. Bakote le poison na succès. Na yo bakote le poison. Na ozana mbongo, bakote le poison. Na ba relation. Bongo botele si vous êtes poison pour na nini. Longo TV. Kilongo TV. Papa, ezana ba tonso ba yoka na katiela mutu alapa. Mutala tinga na kufa na kolobisa ete bazala kapi. Longo TV. Kilongo TV. Akomona ayine ka sola kane me yo. Akote le poison facilement. Akote le poison merabi, menana ngane lokote. Tena ko bomika po ya sola kapena mutu. Aleza Longo TV. Kilongo TV. Sikoyo rabi ndeko na ngai libumu na zola na te. Tuna bana ndako banalo la te. Na komi komona isina kufa na ngai. Nzambe na kufa. Rabi na kena hôpital. Na to tanga docteur. Oba salenge examen, na to tanga ye. Na lokutate na centre clinique spécialisée ya Lemba. Ah? Na kena msana chichi basali ni examen. Na chichi na kena clinique spécialisée ya Lemba. Bae ko salanga examen. Balobi na docteur benga docteur Ngimbi. Docteur na Ngimbi so otuni na centre ya Lemba otuni ye. Longo TV. Kilongo TV. Papa na acteur na. Finit as acteur na. Aye mina faire. Acteur na ngako. Finit o. Mais abi em tazo pesa la coste banjembo. Tuna ye. Aza mwana yolo. Mwana yolo finit emba voir bon. Apebe lo la coste kaka. Bon yali ngate balu ba ya emba nti la coste. Ngabalu bandi la coste emba neti. Baza pepre. Baza bana quartier moko. Azem ta maboki ya uta pana. Aza acteur na ngai, aki acteur na ngai. Nakotanga bango so baze bele. Longo TV. Kilongo TV. Ye nzambe asala ki ngai, asala ki yo, asala ki bisura batu nyonso bana mokili. Soki nga na simba ki kisi nzambe. Ndeto son émission natanda tongo alobite. Soki na kende ki pa nganga na kota penane na sala tetina banda théâtre. Nzambe na ngai yo sala ki nga. So na kota ndako nganga na kina ko senga kisi. Ponga na sa succès ko nzambe oyiba nzo kosa batu. Nzambe pa natane na tongo ya lobite. OK. Nzambe a piniri ngai. Donc papa Longo TV. Kilongo TV. Timiza sila ba epsa ka oke sila. Te bacho simiso sila weka noka kako na buka nikutate. Ya mutsuna kutena. So balobaka. Timiza sila. Balobaka pona kwanga na te. Na sila na kisasa awo. Na sila Longo TV. Kilongo TV. Na lobaka nete poison. Parce que na yapi na biloko na liaki na yoki bien te. Siko oloba te. Fona loba likamunenge na moni. Mutu neti ba tele poison aloba te. Dona loba te ke na liaki eloko na moni bien te. Batu ba moni lokola o ye nani akoko batu so ko ba loba na téléphone batu so benga ngai. Ebele tina batapo abi yo nani akoboma yo. Ba otela timiza poison ba luka nini ana eloko nini yo pentele ko nozana. Longo TV. Kilongo TV. Na kuta ina musala nzambe. Haina nda. Na ipase na okufa. Na mona ndele kwa mabeko tinga ntozo bachelinga moyen. Longo TV. Kilongo TV. Obelvi batu ba. Lobelanga batu ba finga ngai. Nazo ba no vérité. Mbana nga moka Longo TV. Kilongo. Emba. Malembe 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 le tukwendile tateya. Kala wasingama. Oki. Malembe 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 le tudiatile mame mama ekala wasingama teki 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 teke tukwendile mame ekala watongama eli koloba dans mokili nde toya tokotambola maleme na ordre ndenge nzambe atindi na mokili kokota otengama te mpo soki otengama otali pembeni. Papa Rabi Mavinga. Oui, papa. Papa Rabi Mavinga. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Ah, merci, papa. Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Amoureux du théâtre, fidèle de l'émission Autre Scène, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Autre Scène. Autre Scène, une émission culturelle basée sur le théâtre cinéma congolais. Ici, nous faisons la promotion de notre culture
à travers le 7e art. Aujourd'hui, j'ai ce réel plaisir de recevoir pour vous l'un des anciens de notre pays, un artiste comédien reconnu dans ce pays. Lui, c'est Simizé. Papa Simizé à mes côtés, c'est avec lui que nous allons nous entretenir pendant près de 45 minutes dans cette émission. Il est donc là. Simizé, bonjour. Bonjour Rabi. Bonne santé. Santé bien, Nzamba Zobata Nongol, Nzambe, ça toujours ma casse. Nazane 5 pour Nzamba, Pateringai, Kouten Singana Yolsusu. Bon, oh, yes, na émission peut autre scène. Qui toque ma casse. Tout solo la masolo à théâtre, tout solo la masolo à dramatique. Amen. Voilà, je dis merci à maman Charlotte Bavouilani, maman Nangamoko. Merci à vous, les vice sur leur scène Modabi. On est donc là avec Simizé. Babi Simizé, où t'en as Simon? Oui, oui. Où est comment Simizé ndé? Non, mon baksaki, Iwanazaki. Sims, Italia, Masteranga Moko, Piscas, Albito Tianka Simizé. Oh, il n'y a pas de tête. Il y a une tête, il y a une personne qui a un bandit, il y a un bandit. Il y a un combo, il y a un combo, il y a un théâtre Simizé. Et Simbipe? Et Simbipe na tika. Au bandit théâtre, on voit puis pindengeni. On a banani. Ngai, normalement, na son na banda théâtre, na banda kala. Asa na banda nenga na banda ko sala théâtre ko mabina kala ko sakana. Na banda ki école primaire. Na 5e année primaire na Gama. Parce que na 5e étude primaire na Gama kate na commune Barumbu. Na ndako sexa baninga trop. Ezaki yermo na bimbi na liboso. Na sala théâtre na solo ce qui messia yete mokolo wana na betra baninga masolo to seka. Na ndako beta melango pe. Oh. Mon appel directeur a terminé la classe, mais quel moi to commis ni classe de vendre silence. Nga ba kainga na biso na tele miga. Et toi qu'est-ce que tu fais là? Mutama boke. Comme là côté ba histoire. Na ba ninga mona mets-toi à genoux là-bas. Na fura me libos. L'école ma soloti ne comme m'appelle na quartier Amina nga muselu la mazani ayebi. Alors, Bella, tu es sur le papa Moussielou. Il est très malade, entre la vie et la mort, on doit prier pour lui. Ah bon. Tu es Nzamba Kusungaye. On a minanga. On a commencé à la théâtre dans le quartier. La commune à qui? La commune à qui? On a 75. 75? 75, en 1975, Nzamba Zoka, on a la théâtre. Ok. Théâtre est besoin de la quartier, l'arrivée des Bandundu. On a Bandundu. On a un Kin. Ndeko nanga sala kana compagnie moko mnene atenga ipe mukonzi menzo kana ibana ngati na sala class ti abina ngambo nyati za na école moko tangisa ba tanga na tangisa kabana na ibina ngape ko tangisa tete ata na ko sexa batu somo okay mona bana so ba komo la sanga so ngana so tangisa mais c'est gaop na bosani de na ko sexa batu okay ya na ko sala de na bandi théâtre na école na quartier na 75 na 75 na 1975 Muselu ayebi Ramazani mona quartier na biso okay ayebi ba nono Israël ba nono baloki ba yebi na quartier na biso après wana na continue nga beti ti ne ko reprendre sur théâtre bon na reprendre pour art et na makila na leka na groupe moko teto na ko sala rien oh yo les gars teo na les gars na chic choc lo yenge na minzoto wela na groupe salon rien na kuta na kana vie tacle na petit vie takinga mbote vie wana so vie na nga quartier mona commune king donc na kuta na vie takinga na bete lisolo vie na tana histoire na mo théâtre faut vie au sala ngango to sala ma yo o interpréter na ngana jouer te me ya sala vie ayebi lisolo na so bete na tu va ka vie takinga na bosa na histoire aimbo comment aussi ça yaka na ngona kianza wana sasa kuna yulu abi yaka na ngona kianza oya tu ti diango na sala ndo répéter na kianza c'est pas na bango na makala wana c'est après ba 90 quelques après wana ba 90 quelques déjà na ngi sur la côte sa théâtre na scène na ele yango fiete akinga azoka nga kite o lugata kinga bo ba kombo asalaka mbobia que stana pa sila kine déjà bon ba 90 quelques succès bon succès ça qui se nga basalaka ba kane to wana ezaki soutien mais azaika artiste aki artiste munene na ye na kuta ene VP ye to sololi ngai mona koyana eloko skotangu na ye na zonga so panete assalamu petit na mtomo petit na ngamoko ya yolo komone afo petit na zatiro komba afo alpha azali na pese kutumbote azane tiskoyo azako affaire nazo koma na bile petit na komele kona ketikira ngo vie takinga
ozapo ajuango eza na scène comme théâtre petit on coiffer ba toi à coiffer abeti abivie ah bi mo peut sexe absolument ma solo tant beta no ba j'ai de 600 yo mo ko sala ngobe je connais l'hôtel idée na nga bidon à cause à peine à raison neko zo idée na changer na sala ngo moko on attaquing azozela kuna mutazela kuna via yebi solo wana so tuna yebi azozela yo zo ya to se changer idée na changer idée na zongela ka peut-être c'est vient na ko ya sous rien na tunga bino na sala ko pe na kina ba possibilité pour na kina vidéothèque ba luwa ba cassette vidéo na ba to utake pa ina ba patro ba na ba cassette pa na ya vidéo OK ba fait de newa de neo surtout oya secrétaire vie qui se repose un peu à Zolanzimu. Azako ya te pa na kutoka cassette ko louer. Siko yo nakipe na ciné nanga nakipe na mbongo. Omone loko bimisa ite amoni retamble ka pe na mbongo. Ngamu na finance ki théâtre nanga. Ah ba Joël Tuza mama na Jonathan. Moi c'est Agnès Makia Tabao. Ayiko soutenir ngape na sima. Mais ngamu ko na bana ino impa. Ne théâtre ne bimagi pour na ngamu ko. Na keko luke espace na tambule ba TKM tamu ya TKM antenne A canal kini raga RTNC puna banda na RTNC na sotembango na sali théâtre busu na leki na ndali kana RTNC pa wa mushana na zeka ba tele club ezole batu bazo sepela pe ti na ko za ide wana ko sana oya veta kinga na ndenge na ko sala unga moko na komi na kena raga na kuta pe na mbuibobe mutunanga mbuibobe directeur programme abila na makao msusu rabi histoire ya mulai nakuta enetu yambani koma ndenge nini ngabona na sala théâtre abi c'est toi tu peux faire le théâtre oui na ko sala ngo abi bon to kuta ni ba groupe belo na to yiba masasi azalaki pe ina groupe na ye mama linga pa azalaki président Masumu Lucien Sonaraga sko ba vie ba kitza ba sala komo ngana yesi yo sala komo na yolo bana sala na sala kombo na théâtre na ciné kaka na ciné kana yebani na monde théâtre te batu na raga tante je Masumu bazuye bazuye pa linga bazuye pe bazuye Masumu bazuye pa linga ngana fandi président Masumu andole kadisha ngana na sala ki pe boye pona zo espace na yaka pa na okipe mkosusu c'est na tsumoka journaliste Nicole Ngaka Madidi au moins ça Paul Madidi aki journaliste kuna na sana info mkoso na kuti bando tonga na bangonga muto boy wana yaka mingi ya raga ngana vandi baziba tena sina vandi wana zira directeur garçon ya ye na théâtre n'est pas connu ya banité photo ba théâtre ba ye bani neti ba Masumu ndenge ba linga baza to ba to ba ye bani poto chaîne de mérite que nembalamo ye banité ya ye na théâtre na ye fazela na na yo ki motema ngana décourager ba taba na moni na zeli directeur mbuibo bakoti na koti na menese directeur na bikende zonga après moi na ye kande zonga ke mokoso akisuka lemba kiso nini abi mbo kene na salu na kuna basa la ba montage benga mutu moko mone njoli Valentin njoli akipe cameraman RTNC na ke no directeur ya koti wa mona directeur abi kene na ye ezaki surprise maman na kanta to sona ndenge na pesa nga programme rien abi kene kene tourner na tout groupe théâtre mais azana yolo papa bactère basalate Ko tu ba demain sans on bactère te bactère basalaki te na ba vérité nzamba so courage ndenge ninyo bactère basalaki na bango te na groupe na banda ki na so ndeko nanga papa kangi ba matériel directeur tout ba groupe bactère ba directeur na président na groupe répétaka déjà donc après ngabi uzapanga na après to ya na quartier na vandi ça y heureusement ba moyens alaki na sombeli vie omelaka nini cameraman avandi wana ba sombele ya somela okolia nini sombele kabri nini achiana na ndo landa ba na ndi modogo masa modogo azana Londres aki changer yako sala na ka role aye na bengi fi moko kati ya quartier to mona bomenge na yoloba yebi na bengi na ba alfa na ba na quartier na bengi ngilo mwana vie mwana lubamfu azana Afrique du Sud voyage musuba za États-Unis school batu na bana bango théâtre ba sasa na sasa wati na expliquer bango yo salamu wana ngai yo domi za leka Christian Nzenze
wabeta ba na viva wana mwana na petit frère na bengi domi yo sala mwana nga ne ko sala théâtre balongo na musala bisque na kwei basali sali pe to sali premier épisode kitoko pe avec difficulté to tourner ngo kepe ba monter ngo sotangi comme na raga pour na sala ki théâtre ngo pa théâtre no sa no za mina kaza bandako mais nga na sala ki na libanda na ale kana balabala nzela bona sala ba fantina balabala na ale kana ba wenze oh so ba mutongo ba tele ngo ba mono mi pena ke télé dramatique net cinéma na libanda na balabala tanga na balabala ya kirara ba théâtre kimi boka ba table ba chambre na bandako nga binga funa bana libanda na s'exprimer boye bandako ndako sa libanda mbule betri na libanda ba sepe na ba monter ba sali sport ba tie jour le kaki plein de bateau batali nandingi na ko sala succès na bakite na sala succès bato batali no oya liboso ata bato batali ba sepe na ope ba sepe makasi ba téléphone ba na côté na bino te na bandal partout ba bandal ba benga ba njili partout Brazzaville ba benga Braga ambo pour na saba théâtre ta ba shege na sala makama na ba vol na kati bato ba sepe na système wana ba bengi mukosko na nzoka théâtre zo renenga na ibiti pour na ndatambula tina fanda kana sine na zo luese ba filme na ngai na sisi na poko na mandula sana ngafu na ba 15 matini bana bazokota na ko nzoka na ibati ngoso directeur bengi ba ko benga na secrétaire na directeur bokende ba mindele mo ba ko na bana beso na mindele mais wa yo déjà autourna pe épisode nous na épisode wa théâtre français na ke no 4 mukuse théâtre comme kende déjà poto ke na mulaite ba choisi ba mindele ba bengi yo na ko na directeur de no le kana ndaku na le kana ndaku na ya mbuyibwe abino ba mindele mba ko na bana beso na yo tokeni ba sepe la théâtre no kona yo to ya bo ba ni ba sponsoriser théâtre na pour la première fois no kamo ba sponsoriser théâtre iwa kutu idée no za idée kutu ya kiteke na ze nebi kutu makamba mbongo teke ba kutwanga ba futa kanga to basala nga kuna na besuka na sala ka succès ba mona kanga na sala théâtre boule na nga yangona na tala ka directeur koti oh mabenga na koti tina biro pa mndele fara fana me mndele oh ya raga voilà si musée et oh bon tu vas faire tu vas signer un contrat avec c'est monsieur Container Mami Extra ok Mami Extra bandi génique série wana bandi génique na signer ti balasina mikanda na sura na tanga babi na tangi tanga na nkola tangi na suka ba komi $1000 par mois tana talika 1000 wana na signer na kipe kutuna tuna sute teza mke to botia boye signer kaka ba kisa tana talika 1000 bon papa rabina bono vete na teka signer mukoloto bango signer pas ngabi na uzabina $1000 par mois théâtre na sali théâtre tena saba foler diksi cheki na mona pena sanga benga na tarago na ye tala ba prika bambo ba pesa on a franco na franco ngole tala la ba buti ngabi angalo ba fulu ba place ko mimela ngo na bima na kina ko somba na kana na mbongo na sengi ka mbongo na kiko somba sachet ya nini ya ba viva wana god na somba god wa boy tala mbongo to ni na ko tala bele na jua ngo na bina secrétaire na bité to tamu na ngo boyite doba na car ai express ba di taxi express na ina na che bactérie na salaire ba ngotu na c'est bon to na contrat ko par mois nous allons temps na futa bango ba liberté na ba poto ba kena na karatu bana ko sombo poto bo mona na ga to mona na to tu na pene banzonzi sana moni ndio toke na théâtre rabi isa ne ngoti na ndio toke na msobo na sai na mabekisi série wana simise succès rôle ya muyibi voilà babi oza muyibi ya solo to ndenge to mola ko ndela zape muyibi ya solo te pina bosani ko biselo moko pona banda tete ngo tango yaki wana usambela nanu wana sana fepa kuna sema mala mparatsi okay avana sana tunaki pasteur David na pese mbote pasteur tambo bino bolobaki na sala na tunaki boso baboya kana ngana sala okay tuni bangono sobandi babimo okoko sana eza mateya babina eza mateya tana na kepa ndimina na sali babondi penza betile donc to bonla kadenza meto saka to bonela nzambe to zozonga na aussi mise abandi ko jouer rôle ya Kimuyibi succès fou tina Brazzaville ti awa tina Angola rôle ya Kimuyibi batunga pa bia za Muyibi ya solo to ndenge na bi certainement ko za pe Muyibi mais to kozonga a expliquer biso akoma Muyibi ndenge nini
Tu l'as dit, élément va proposer de ce pas Gauthier quel est. Nous faisons à tout comme émission à lui. Papa Rabi Mavinga. Oui, papa. Papa Rabi Mavinga. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Ah, merci, papa. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV. Le problème là-bas, où est-il? On a un problème, toi. Faut y c'est là il n'a pas là on ça le puis la cour va le la chaîne to konga mon na sombe la kion nous to la tira na sombe la mi ma keba ngana ngana bongo te la lingi na bongo te o ngilo ko sala sala ngabongo kwa mwa mke ngana mwa mke dawo telema on habite telema na ba telema katanga ka bilamba te katanga ka sibilamba ngomba bongo katanga ka na kende na mina ko kata mo tiali ne ngona seba boni boye koni na ngoboye ah basala mo si pe ozo ngona to ke le pale pa na ngana okay na oko kende pa na ngana okay na nganda kuna hotel le ngalo ba tena ko tiko na ko tiko ne to aleo na to libela mais on peut que ça pour ce sol na ngabia ka ibarma na ngatsa ba kiska singa na vanda na la ke dina zaleo na ogi na biso kuma na ko da ko tiko tele tala ngana na posala na moyo za makati soin si c'est pas la poso mona ngao na mais c'est na ko comprendre côté na to comprendre côté bande na yawa miss loka na mwasi na ngati na mwasi wa on a mwasi Papa, sois gentil. mais on fait une moto tout à la mwasi na ngati Et nous, nous, laissez-nous l'auteur, moi, c'est là. Et nous, nous, laissez l'auteur, moi, c'est là. Yo nous a battu. Yo nous a battu. On va une moto de oyebi Yo nous a battu. Yo maman, mon bal a coquille avec elle. Nous comme bal monsieur. on va nous donner la mise sur la bouille. On se prend la sovalise. Et puis on va mettre là bani non ati. Maman, elle a comment la bonne là. On fait un combat de ce Maman, maman, on fait un la mise avec Kobo. Combien de Kobo? Maman, moi ça on va la mériter. On va mériter. Maman, on va le puis on va passer au soir à Béré. Yo no sale le traité au tala kata kai. Oza na moi ni sur le ton d'arrêter. Oza ko lula moi ça mo ninga. Maman, on va le la zote. bali na mai Eza na mbala suka. okay na biso Eza na mbala suka. Na ko bete pe na miss na. Bete na famille ba biyo. Wala neno na. On va le Sia. bali mi Boniko. Maman, il y a un expliquer. Ayo. Ozo be ga. Ayo. Ana raison na ye. Je me l'ai mobile. Oui, il y a une raison na ye, ceux qui ont assuré qu'il y a une raison parce que dans mon dépôt de là. C'est-à-dire on change de. On change de, à solo on change de, à solo. Ah, on ne peut pas partout tout le temps on va l'autre ça sonne quoi ni. Hein? Là c'est intéressant. Papa Rabi Mavinga. Oui, papa. Papa Rabi Mavinga. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Ah, merci, papa. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV. Voilà, merci. Je pense que cet élément a fait plaisir à Maman Rita Mariata. Cet élément a fait plaisir à l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mariata, l'homme de la foi, à Maman Charlotte Bavilani, Nabossin Télévis, Cyril Arsène Nodabi, les garçons capables. On est donc là avec Simisé et Pesongi sur une option Simisé. Au bandit théâtre, acteur, yesko, côté, comme théâtre et puis fandi. Kana yolo. Na yolo ka. Sikoyo kozwa ki role ya muyibi wana ndenge ni. Bon, nazwa ki role ya muyibi a partir ba solo na komona ya muyibi mona bakangi muyibi. Moi to kotala tamso ya ki kala mona ndako mona tongo bala ba buki yango. Bata TV zate, radio zate, chaîne musicale zate bakena. Souvent ndako tala ba roso bakangi bande bana koloba. Mona tanso ba tuni muyibi bakangi. Mokote mona ta ngana mona ba yiba bato. Oh. Na ndako ndenge nini? Omoni ndako mira ndako ezabu. TV za la na mira mais ba tobola mi ba misa TV na ko tu wana bibi na ko mona na ko moko betaka muyibi oyibi horloge nzoka ezali na ba moins quelque bazo tuno zo wanga esonele yo na nzoto ko sanga ko yeba obuli kisa ba idée ni otesa ba idée
pona ko améliorer théâtre on a tala ki barola muyipi ezaka kosala mapenza te na ba théâtre wana na soro ba semba ba théâtre ezaka ngo ba groupe même saka ngo me ko yiba ba vol ya mideli wana mutakoti ya panga bataibi ezalaka salaka te alors ngana liyaki na yana coach on pesa ba histoire za kosalama OK na yaki na coach on batu ba mona ba vivre ngo yango mona kike so bakangi moyibi mutino saka na curiosité mona yi wa moyibi mona batu ba bala ba kotala yeyo yango mona ezaka ko reneza ko sala succès OK ande ngo na ko sala selo makamana ko yoka pe ko mona isa ki bien OK ti braza c'est fou na côte na salle na stade ngo mbongi na tuna producteur nga aboko sala dimanche na stade na lobane lumu na stade oh na lobane bali de ba bien au spectacle na stade totiki ba ticket na stade atoteka ba tina stade ngabi stade poli bakata bar mungo boye na moni stade munene ko kokate batu ba kubina kusala batu muke papa na mona plein mokona bana Brazzaville basoyeba bazola no bana porte ya Brazza babiki wina zo ba ferité na mona stade plein batu bele na tanto kota carnaval ici na soya na bina leki ya producteur na tunenga chiko spectacle ko banda so bato ba bimi campagne esili babite o bato ba koti ba futi ba ticket pona yo beta la théâtre bele bato ngabe campagne ele wote me théâtre ba ye kota la théâtre na kama ngamo elekeranga tant matin na podium tana matin na podium papa so bato ba lingio ozana succès atobi na ba ko songa pe obina meka ba onka nzemo na no na théâtre série wana na ba tango na koti ka bango tubu na fuko na gane bae bakende ki mabala ba komi kozonga stade umba ale yo moko pusa kuna tukutala makamuna yo sekete ma ba ntu ba telemi na ba mikonzi ba yaka ya pasa kutala spectacle kiti ba bini dance zekete mama yo ka zekete na tani futa mama zek bango nyos na tenge na bina poto ko manga please bato ko ba leli please simbi tout ça poto sko yebite ke yo za makambo za ba moto na papa en tout cas likama moto wana bato bakango mingi balobaka ngo en tout cas ce que ça montre na bakana nzambe simisa simba bakisi asila siko moni nzambe rabi basakana kana etio sambela nzambe on se moque pas de Dieu ouais basakana kana nzambe c'est pas na théâtre pe kisi ya makasi na be mission na nyonso na likana lobaka ye nzambe asalaki ngai asalaki yo asalaki bisura bato nyonso bana mokili soki ngai na simba ki kisi nzambe ndeto son mission na tanda tongo alobite soki na kende ke pa nganga na kota penane na sala tetina banda théâtre nzambe na ngai yo mto sala kinga so na kota ndako nganga na kina ko senga kisi ponga na sa succès weko nzambe yiba na so kosa bato nzambe pana tane na tongo ya lobite OK nzambe piniri ngai donc papa esa prière basala nzambe esa prière sambo ka ya toma abondilanga nzambe na twapa musa idini aidina ba oui abondilanga nzambe na twapa wana passer batenga maboko kutana pe nae musa dina kutana musa idini ko ntoma na biso question me repose un peu mutu na nzambe musa na nzambe na kutana naye abondilanga nzambe na twapa wana aloba na ngai nakende kotambola pamba te to ke église côté bokeso yoki boy tikalaka awa so bato batikala ta 5 na nzambe malamu natikala na fepa ko kana zala kana 5 bato yango naza toujours na pesi bandeko nanga fepa ko nzambe malamu mbote mingi nazaka na sengo mingi tana kutana na ba na sepetile na tozana nzambe ndeko na simba kiste na bikiste stade à Brazzaville plein à craquer on a Kinshasa ba spectacle plein na Kitambo plein si na sali plein c'est ça na yepe plein ça na ba plein na sali qui na place ko yabo na yepa le bless pour la pesa na bouze nzembo ya pondration 8 na sala promotion na ye nango na ba teto sala to sali promotion pondration 8 na théâtre OK ça on a bato ngaya moi le chocho pe Blaise Boula fait ça y Blaise Boula ça bien bien Blaise Boula on a pesa mbote c'est le bout place ça na pesa mbote mwana malama mwana mo to sisi mama kisite usote ngaka po te zongela na ko na simba na no banga te na banga te so ça le nini si mise wa simba kisite succès fou mbala moka sali moi shit si mise queen pour ne pas dire que si mise si là ba ça ka aussi là
te bato asimi tosila oyoka naokaka ko na obuka lokuta te Ah. ya mutsuna Ah, wacha, so, balobaka Simizi asila. balobaka mpona kwangana te na sila na kisasa awa na sila na awa nde na kisasa mpona lekana na te Donc sila. ake na kisasa me na Eza poto yo, eza mbuta likasu. Nga na kotangelo liste bato basila Papa Prince Mavu basila to. tanga otangi liso tangi Donc mais tamba esa ko déranger côté. te dérange ngai te na sila te po kombo ezali tango yo moni yo si mise pe na sepe mosila ona ko sepe sabiso omoni azo ye banga ozo contre nga ndenge ni nazali toujours kombo ezali OK. ezali kaka mais na poto tosaka banzonzi ngina tosana nga bata poto na futa ndako kana théâtre OK. ndenge na futa ndako na théâtre nzamba soka Olia pe na théâtre. nalia kana théâtre C'est-à-dire artiste comédien congolais vivre na art. bata poto babengaka ngai tosolaka na bango banzonzingi bazobenganga nazosala nga mpe batindilanga mbongo sala filme nasali nabengi balema bana nabengi mpe banada tosali bamakaya bansakala tozosala donc nazoseka na théâtre awa na kisasa Papa Thomas mpa mais il te zoka simize Papa Thomas na Belgique na mama na pe nombote na bosente Papa Fiston Basende na mama Nathalie Zeko tozana simize awa abia sila nde na Kinshasa mais na azana ye bamama nani otek bayebi te Papa Thomas ye Papa Thomas bana poto kuna bazotala balandanga batalaka bakupa rouge biloko ebele mpe nasali eza ebele kutu kotala yango eza te simize un moment donné toyoki simize abeli nini ngai bandi komitungisa nayebi ke nabengaka okutu seri yango simize abeli ekomi oyo batielaki ye poison pa bakombo baartiste mpe ekobima na kati belle vie sila mbo nayebi te polémique ane euti wapi maladi na yo estce ezali poison ya solo to ezali kaka maladi normal. Bon, merci mingi mpona question na yo nzoto nango yaki bien te libumu ezalaki kimia te nalingi kutu koloba kamango so mingi te po nzambe asali naza na esengo makasi omoni nzambe aza spécial nzambe aza kitoko aza malamu akosalaka te papa nakoma ikoyoka nzoto nanga bien te fona loba vérité maladi yakinanga na nzoto neti poison nalobaka neti poison parce que naya mpe na biloko naliaki nayoki bien te siko oloba te fona aloba likambo ndenge namoni neti batieli poison aloba te naloba te ke naliaki eloko namoni bien te bato bamoni lokola o ye nani akoko bato mosusu baloba na telefone bato mosusu babenga ngai ebele ntina bato abi yo nani akoboma yo bakotiela simize poison baluka nini ana eloko te bakobomela yo poison eza na baangle ebele ndeko na ngai rabi nakoko banda koexplike yo poison batielaka ngo motu na baangle ebele ozalaka riche te ozalaka motu ya mbongo te bakotiele mpe poison na succès na yo bakotiele mpe poison na oza na mbongo bakotiele mpe poison na barelation bongo botiele simize poison mpona nini papa eza na bato mosusu bayokanaka tiela motu mosusu alapa motu alatinga na kufa nakolobisa ye te bazalaka mpe mais ta mosusu rabi yosolaka na motu wana motu wana alingaka motu wana te akomona ayene asolaka ne mais akotiele poison akotiele mpe poison mais rabi mais na nanga na eloko te tena kobomika mpo yasolaka mpe na motu wana ezalaka sikoyo rabi ndeko na ngai libumu nazolala te tuna bana ndako banalala te nakomi komona esi nakufa na ngai nzambe nakufa rabi nake na hôpital nazotanga docteur oyo basalenge examen nazotanga ye na lokuta te na centre clinique spécialisé ya lemba nakende mosala chichi basali ni examen nake na clinique spécialisé ya lemba susu baye kosalanga examen balobi na docteur abenga docteur ngimbi na ngimbi soki otuni na centre ya lemba otuni ye abi nanga oza na microbe moko evandi na estomac na yo yango ezosala oboye naye pa basi aboyi koloba aboyi koyebi biso poison alika microbe nanga ye wana bokende tuna ye sikoyo naloba nzambe azokanga na sobo abi oza na microbe moko evandi na estomac na yo il faut tolandelo basala examen toyeba microbe wana evandi wana eza di ya kwa po toyeba ngona maloba docteur ngimbi asali papier abikende basala yo examen oyo apesi nga papier alo examen encore mais coûte cher batela na kati biso kuna na bakarte bapesa biso na fondation Denis Nakero bapesa so bakarte bakonte ya présidence tozoleka nango traitement sikoyo ntango batali papier na babiki
faut na zong sango sukuna bango ba pesa autorisation que bosala na koti papier nazolela basala naso basala kuna na compte ya fondation bamona nazolela bama mais système bosali ya tout na kana papier ba kena tout na bo pesa réponse mais ndenge sala ngabo na kokufa nazolela etala ndenge sala ha foto za ba pesa réponse kuna bango ni so basala ba carte ba yebi yango to sala ka bon parce que tu as quand tu te ko appelle une semaine nan ba répondre ti ozola ndanga na ko expliquer clair bolanda et tu appelle une semaine 2 semaines voir ba tsaka la ba yebi yango nazozela kaka ba pia réponse précise lomba yebi ndeto ko tsaka ngo to sa tiko na ko la réponse wana na e ya passa l'examen nazolela na bia boye moite ba na mitira mabondeli na ete passer papa po ani naza nesengi na kumisa nzamba spécial makasi mutaleki nzamba zate loke leki nzamba zate nzamba leki na ba docteur ba pesa so traitement nzamba leki tout oyebi nazo banga na kuta na musala nzamba haina nda na ipase na okufa na mona ndele kwa mabeko tinga na to ba chelinga moyete na iko sala mission na ndeko moko potoso na poison na malade ngapi na sobela na sa abitika na sala ke mission na sa ndeko na mission na expliquer na tanga iko ba ndeko moko na kato ya kina tiana titre na ina tanga ba kombo wango oh belle vie non 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 Irsil non non yo tanga wango te bana batu wana te non 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 belle vie asala nga ibe bike belle vie akabila anga abenga na tournage asa mwana bato na sepela ine loko na te ah na lobi ya ke titre na ye ati ba ko belle vie batu ba lobela nga batu ba finga ngai nazo ba no vérité mbana nga mo ndako basiliki na kokota na kota ndako na utaka ba koti na ndako habi papa usa mabele ngwa kuna bano ngai papa te papa te bana nanga propre na mwasi nanga bango balinga ka belle vie balinga ka pesila babi yoke ko sala makoma boyi okosili otie basila okosala mission okose ngabi botala ka titre ngana lobi yango te et puis reso ba tunso baso koma wana na ba commentaire babi me ya tangi koma mutu te po ani bino zo lobirai po ani bozo ya tangi ne koma mutu te fu botala nam na botala titre nzoka nde ba lukaki ba client batala chaîne na bango mingi pe na lakela ki chaîne wana yo mto samela ola ke la susu na lakela na lobela ki nzambe na lobaika na lakela ki na ninga na bi esala nya malamu te papa na bi na mama ngai te batu batali na ye na maladi nanga na passe na zo lala tira butu ndako lala te na ebi kana kufa na azi asikona tela liwa ndenge zalaka wana ucho deba déjà nanya ucho kufa na poison obo ucho kufa na calculer tu wana ni sur lobi penza juste no lime kambi ziko tourna ngai bon nazoke na isamo basali na bango te na kisi nango na suite na kei papa pasteur alobi na ngai noto komelo komo mikolo fona publier ngo susu pasteur abi na ngai longola ya liboso na natanga bina kotanga bible ngam longola ko banga pesa makansi na nzambe na bondo bondo na nzambe ngai na bondi nzambe na bondi nzambe na bible na otanga lo banzambe na iko comprendre tangu na tangu lo banzambe na longo na ko banga esimo ke tsinga to kufina kufana na nzambe ozo banga ni wana ilumu so bilanga ningo ozo banga so kufana nzambe yo kufana masumu na bondo nzambe ne nzambe mbo nzambe limbisa kusana mabe na kotambula na kusala kwa nezelo kotraza bon neko yoka penzo topé moi courage jinga à partir de l'obanzam neko tane comprendre na bi voilà neko mona penda rien na komo lia na bien na longoli makamana surtout na tanga bible na aucune église neko sala référence oui une bonne parole de Dieu est semblable à un médicament. Wana ngai simona bibo. Okay. Na bi loba malamu ya nzambe. Ya lokola kisi ya malamu. Parce que Jésus, Christ de Nazareth, est le médecin par excellence. Voilà. Il dit un mot, la chose s'accomplit. Na talinga bi oui. Nzambe merci. Sa parole guérit. Na zongi hôpital. Docteur ba coach na ba pareil ba bikenosa. Na sali examen sus. Na koti na zongi docteur tana ba tali ba pape mikanda. Batala ni na omena ikisika. Kasa examen na sali ona mute. Na miliki sabi. Mais microbe za sute. Microbe ngabi. Te ngane si c'est nefsi docteur ngingiwa.
na bi tik na ça na microbe docteur nani apesa kana ça l'examen docteur Chilengi non oui Chilengi apesa kana ça l'examen abaki microbe fani ndanga n'estomac na yo pe mona kia fona to traitement na papa ko tianga abi meza susute ma yango ilaki chez confiance atali na abi nzambe merci na zongi papa na kumisi nzambe na sali pia mpe émission na témoigner nzambe na bi na ko bomba ngota témoigner nzabata poto babenga na bomba tena kwanza babi na ngai vraiment nzamba to alkun donc yango no moni ngai nzambe kaka papa et loko musute bobosa na te une bonne parole de Dieu est semblable à un médicament. La parole de Dieu guérit, la parole de Dieu libère. Et puis si vous êtes le pasteur de la foi, à Colorado, à cause de la foi qu'on a à Colorado, tous allez belé, tous allez bankolo, et bikisa, ou et kokango. Amen. Quand on a petit pasteur un absurde de la foi, pasteur, bon tellement. Si misé. Ça veut dire que ça, les autres pambou la peine à bisoto l'andagayo. Là, l'andagayo baté, natif. De la foi. Ok. Ah, l'homme de Dieu. Mais il y a une église. Il y a une église. Si misé, le quoi tu le vis comme malade, de qu'on peut moussielou, moi c'est un moi dans un hôpital. Entre la vie et la mort, à un coma, je vous dis c'est vraiment grave. On doit prier pour notre frère, papa moussielou. Il y a Dona, tu bien. Et au Kolobanini par rapport à l'état, il y a papa moussielou. À un coma, à maman. Elle est malade. Très malade. Message ce soir qui est si à sa belle vie. Si. On a zandé qu'on a nzamba tala yo. Na sengi nzambo asunga kinga nzambo longola inga na pacho za kusala nga la malade. Osokola kinga nzoto, sokola inga estoma. Amona ye. To tsama bonde tsaba hotela, to toka tala amona ye. OK. Nzamba kusunga ye. Nzamba kusunga ye na ile kote. Ye zana carte wana te obabina bozwa ya kokenda bozwa soin. Na ebite carte ndinga soa carte mana ebita zwate. Parce que pour kuna to na contrat kuna te. C'est ça. Nga uzalobe na HJ bien na centre aux cliniques spécialisées à Lemba. De Kinshasa ou à Lemba. Kuna pas ça ça trop. Moi côté peut ça la mana ba carte yango. Non, ya côté critère zaini. Côté rite na critère te. Parce que l'homme ta kala quand même. Le monde est content ba sale loko parce que ba carte nga senga maka pelo la vite. Au monde côté la ba quand ça va comme mbango muso ba kuma kota siko. Ba baksa kisuma bato. Mais il faut que tu aies quitté. Il faut que tu aies azaté la cala jamais. Il faut que tu aies baksa. Ah, pas ma fura kuta na honte. Ma fura zana. Ma fura. Azali. Ba uta coopérer na compte azali. Ce qui va bien sur bon ma azali. C'est bon. Tozoko batio na mes relations na mina maman Olive Lembe. Eza na ngo bien. Non, maman na nzamba batela ye. Relation zali malamu, bon relation za mabe ponani. Aza mutu ya nzambe nzamba chepso to na bolingo to linga sur relation ya bina maman Olive Lembe zani azali mama tam to sakatsu ki fete sali akobenga yo asumi yo pe tam so fete na bana apesa kwa biloko to fete sala ka pe malamu na relation za malamu to anniversaire ne kala te ko biseni soyez anniversaire bela nzamba sunga pambola ye peno azali ko sala nyo samala mazali ko sala na tikina boko na nzambe nzamba za na ye nzamba lingi bato ya boye lokola ye bato sala malamu hein parce que na biblia na biso nzamba lobi bola momo ko te muta sala na sala ko likapamba nzamba lobi na defsa inga na zongtseli yote aloba donc na bola mo na sala nzamba ko zongsi. Merci Simisé. Tout ça mon analyse comparative entre théâtre ya kalana o ya lelo yo za mtu o bandi théâtre bisinga na 1975. Époque en Gaza, il y a 12 ans, mais je suis allé dans la botamité. Je suis allé dans la botamité. Par fils, je suis allé dans la botamité. Mais depuis c'est Rouana Lelo. Na théâtre ou Lelo. Analyse na les autres qui ont théâtre anelé qui avantage de ça c'est Rouana to série Lelo. Bon série Wana avantage de ça pour nini ba histoire. Hein? Tala ba histoire ou ba groupe Saloma Zaiko Sala. Eza ba groupe Maboke. Hein? Ba groupe Nzoi. Soko tali théâtre série wana eza la même ba opérette Takinga. Azonga ka simate. Au bloc ordinaire ngona tangona na télévision soko tali ba histoire ba thème. Soko tali ngo bimi au CP. Aux leçons. Aux leçons TM.
lelo mate ezate lelo mate ezali na misusu mate ozomona misusu ya pera net ba théâtre groupe Simba soko tali kitoko otala mate ya penesa l'hôtel théâtre plus na sumu de blonde ozomona ba mate ya kitoko ezali bango bazokende na ligne wana mais babiloko mususu na tumona ozo tali pe même nani ladi leki petit na biso sobe théâtre ne omona mate ezali biso to ko skoyo fondement faut ezala na théâtre différence ka yangona et puis tango skoyo mingi babimba zo elaka succès muso alingi asala succès kaba mona baye mais yo po luka succès te papa na luka ki succès na luka ngombi bilo kanza to kebeta stade ya Brazza plein papa ya succès batu bakantaka na luka na ke ko luka te papa ki muyibi na théâtre no série wana mate ya pe malonga ezali te ezali ko te uyibi yo na soko bakangi babomi okufi wana eza leçon te tala ki moyibi ne bomi toza ko luka pe tango na to luka te to fona tala ka succès to na ke luka kisi tala eza nze momoko tango so to kola eza ko yemba manze mona eza ka sute sikoy yana nze monga pe na linga nze mona kikongo yemba malembe 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 le tukwendile tateya kala wasingama oki malembe 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 le tudiatile mame mama kala wasingama teki 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 teke tukwendile mame kala watongama eli koloba dans mokili nde toyata kotambola maleme na ordre ndenge nzambe atindi na mokili kokota otengama te mpo soki otengama otali pemeni ozokende na nzela ntango otelema otali otali tie koliko otelema ozongela otengami nzela mabe eni koloba malembe tokotambola zala juste ate otene teki te kozokende mwa boye tengu mais kende ka juste tout droit tina destination zala ya kotonga zala donc ya kotelema tout droit landa nzela nzema nga bokolanda banzela mususu te mais série wana succès nzambe muta pesa série wana ozali na contrat sera kala mbongo ba contrat bezali mwa mbongo bien par rapport ya lelo nzela eza malonga te bon lelo mbongo eza nango supenza te na musale ebeba nango mbongo esukaki na ba CD na ba CD nga na salisaki film ya suka na ba CD awa tusaki ngai Gabriel ngam na salisaki yango Gabriel aza ba problème Gabriel on dit que théâtre ngo bazolinga balongola koloba c'est trop Gabriel Bolembo te balongola te ya musala ni alela ka yangona balimbisa ye kaka pona nga topesa ye mateya soki esika ezali yaki mabe toteya ye ndeko na biso na biso nga na disepelaka na bango ta nazomona ba Gabriel nazomona ba Belleville basila ba Mimika bongo na ba Irsil Souza pa yaki Souza de Monica Souza merci maman okendeki na nzambe abati lozongi azwa lokumu totonda nzambe film suka na uzwaki mbongo ebele nasali film apesaki nga mbongo $2,500 pour nasala film wana nabenga Gabriel nabenga Dadi nabenga Alain bidibidi Makaya babakeli tosalaki film atiti nango les voleurs et les boss muyibi moko eleka kuna ya makasi esalama tosanga yo mpe muyibi yango ndio okanga ngo na nzoto otikaki muyibi yango te yo moko muyibi kaka voleur professionnel otutelaka ngo tolo te yango tolakisaki histoire wana soki donc toloba yango ndenge nini donc muyibi le voleur volé soki nini balobaka soki nini toyei kosala yango film wana tozwaki mwa bambongo malamu babengo ba phénomène esobe kuna soki nda ozwekaki muyibi epa esobe tozwaki bavie quartier esobe abengaki ngai napesi mbote place ya femme nome esobe ayebi ndenge nanga bien omoni ndenge abengaki nga aplace nga biso na bengi vie asali place oyo ezala kitoko film wana ti lelo kaka ndenge otuni nga lelo lobi kutu bato bazobana ngango yone lobi ezalaki lobi nakuta base yone esobe eloko bosala esobe yango mona abengaki ngai soki nake neti mikona soki otala ye te soki nake na répétition ndenge nalekili wana koteli ye ye alaka fo akanga vie te fo kota na pièce bazosala ngabi te soko bandi te kaka tosali vraiment napesi mbote esika azali tosalaki bavie ya quartier abitili bavie moko baza bongela na quartier so lecture nini ozosala mpona art na biso surtout côté théâtre au moins lelo bamusicien soki musicien omona tozwa neti bina filo aza mwana mpa na yo
omona makambo efongwami mituka kitoko voyage, mais par contre na théâtre moi muke quelques leaders moi muyombe gauche saisai esobe moi muke mais bamisusu omona moi vie ezaka moi marque et puis artiste ebele bakufaka pauvre surtout ya comédien. Sikoyo kolula likabo ya moninga te kolula pe ozo ya moninga te na otokoyemba malembe 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 me tukwendile kala osigama kala watomesa ki omona mtu soki te soko landi bongo kera na moninga keba oluko kota batira mususu ogana luka moete na saponga na zalabo nzamba pambole na ndengongala ye yo pezela tana yo soki tenga mwe pa nzambe pe na tana yo akosalisa te moninga zui deninga bandika la zui tete yo na ibobota madati papa mission na bata théâtre moi ba mission ma ba ouverture eza ba mission ba bunga bata théâtre ba tikala kaka bango pe na tana bango baza na tana bango nzamba peselie ndenge ya petiki pe nzamba ko pe moninga naliaka nga na zodia olinga bana basa théâtre bana mbo malheureusement bana bana nzira théâtre te pona ni bango bamoni kandi papa zo kembela bamoni kandi papa zo souffrir na théâtre biso malamu to sama kam mais yango eboko libango théâtre yango eboko libango yango itangi bango ba classe ba siti ba classe kaka na théâtre toke tutu papa yango na lobi naza kote totambula ndenge nzamba tindeli biso na mokili tozala bongo tanka bible minga na tanga na bible tanka te groupe te na kufuta bango komi so na bengi nazaka no bayaka ba repetio fo futa bango te bana ba de groupe kufa na benga ka bango kaka tukutani so tuna za nzozingeza to sali na futi mutu mbongo na ye akena repetio to yaka to repetio quoi venir ni nous omona pour na théâtre na biso avenir est sombre apparemment. Oui, et ça un peu sombre pour Nanini. Et ça c'est bon, et ça n'a pas sauté na théâtre. Pour théâtre, on va tout sauter tout na télévision. Misu ba yeka ka pour ça nika ba ye kombo. Pour na ya yeka ba ye. Ya misu pe ba ka pour ça ki ndumba na ye. Musu pa ye et ça bon musu na zo mibali. Musu pe mbiso na nzira ba te misabi. Je bien na théâtre au sala ya poto wana pona koto. Eka unaza ta mbali na poto. Bakancho ko sa théâtre ndoko za mbali na poto. Mingi basala tu pe mbali te. Yaka ndene esprit au sala musala. Ke ozala bon misuba yaki esprit ya théâtre. Soki mbali pa kuta mi y a pas de problème. Ozuika ko keina. Mais ko yana idée on a teke na yeka pona sa mbali. Non. Mais nous le bien venir ça presque sombre. Qu'est-ce que vous pensez pour ça théâtre na mboka sous misé? Est-ce que tous asuma kambo malunga pas misé? Est-ce que ça sous plein ba stade za ko sala? Est-ce que bon, wana te hein? Tote. Te binza destin nzambe te yebite. Nzambe mta planifier makambo nyonso to. To yebite. Pour comment des soins quelques-uns bazo ba carte, maman Denise azo ba en charge. Et misusu matolo kaka pour artiste à vivre na ba droit na ye moi passe na oke pa makaba ba ke sokoda ba pesa ba so ipe 75 so ipe $45 de tina te au sa théâtre sous na mboka biso bon matolo wana ngaku na mona ka soin elle a ka son moni ozokende mutana bini akuteti muso matolo ba ko pesa opi après matolo tango kene smatikalo tongo mamuna zana ka nyengi nzambe akuteli ngai ndenge batwa monaka oya zapenga pauvre bato bamona ko bongo menga bafinyanga na nini na télé na makambo totoko ba poison nana kotela yo pauvre sikoyo nakobana batu penzo bazolanda biso quelque part na Bible elobi mama na yo muzo finga muninga mubola pauvre ozande ko tsola nzambo akela ki yo etungisa ko tamba balobaki o pauvre na etungisa ngai te etungisa ngai metana moni nzamba alobike mawana mutu atofinga muninga pauvre po azo tsola nde nzambe oya akela ki mutu wana na ye si mise na théâtre abimisi bana ndenge lelo yo so moni elombe abimisi bana ebele esobe abimisi bana si mise abimisi bana amisa ba poto ba liberté ba jetou
misupe na mona kabana nga mingi basali ba océan ba utepa na ngai baza ebele ba fopa bactérie ebele na baza ebele mana kutanga bango kutu na ebite musuna ebaka ndenge batindeli ngai na mbote wana misupe bakoma nango ba musicien. Oh, mutu ateyata comme des musiciens. Baza ba musicien. Basali na basala musique ba o musuna mona komo yemba pa Adolphe baza mo ebele ba yapa na ngai. Ok. Ça peut-être ba finiti wana uteka pa na acteur na ngai. Finiti azali acteur na. Ayemi na fere. Acteur na ngako. Finiti o. Mais abi mta dopesa la coste banjembo. Tuna ye. Aza mwana yolo. Mwana yolo finiti ayemba voir bon. Apebe lo la coste kaka. Bon yali ngate balu ba yemba nti la coste. Ngabalu bandi la coste ayemba neti. Baza pepre. Baza bana quartier moko. Azemta maboki ya uta pa nao. Aza acteur na ngai, aki acteur na ngai. Nakotanga bango so baze bele. Acteur na nga bakoma ba mise baza na bango bomona ka pe ba. Merci Simisé, on est pratiquement à la fin. Nathan il faut tasser un signe habito chité na biso awa. N'était chose un programme moko déjà groupe ezara de nanjing te programme moko ya malonge eza susu. Hein? Non, programme ezali kaka. Na ba tournage ba benga. Na ba tourner na Giringiri ba benga ikuna. Na kenepe susu na lemba pa lekita sumu kwata Gilles pas benga na gauto na tournage. J'ai tout pe auto ko benga do na so planifier bien nyonso. Na za na ba tournage. OK. Na ba mission des ana eza na osala te ba benga. C'est ça là, ça. Na osala te. Ba titre bokena ko tia. Yo kuta ba tukuto za na TV ba ongo. Ba kana ko tia titre ngana sala mission na fingi mutu. Te. Na fingi mutu te. Mais musoto sala mission modèle to samana kero koma kuna aussi mza fingi ba comédien nyonso. Oyo kisiko. Tangu takutala na fingi bandeko na ngaiti. Pona linga ba comédien nyonso to basala ka théâtre. Bana ba président basumu ba mama linga président lombe bino tu na linga ka bino tout na linga ba comédien nyonso. Je vous aime tous. Na linga ka bino nyonso. O fingi pe mutute. Na fingi mutute na linga ka bino. Na bulingi ya Nzambe sans hypocrisie na zo ba vérité. Mais si me pas finga ete. Na fingi pa na linga na kutwa ngoti. Eza na sens te papa. Na finga ko ni. Mamu Nzambe azana nga azopesa nga kolia chaque jour. Na makamona babungana bana benga so na tournage to yedi yango na bosengo lobango. Lobako. To sala ke mission na muninga ndekono nani? Babengi loteni. Oyo nani? Kombo ekimo. Irano. Irano kiala. Mais baza bengo so ste point. Tango ma belfini bato benga so. Babi aya fingi bango. Afingi boy. Papa na nako na ndako na bani nzale kota kinalo ba ferité. Nzale kota ki. Mais na faninga muko prière na ndako na bana to sali programme prière na mwasi na bana Nzambe soko na bi chaque jour to na kumonda na Nzambe wa bikisinga ata mzala ata pia to fani bina to rabina na lali bina mia ata msuna bana mais est-ce que ba komi go benga te Nzambe atalinga Nzambe linga makasi rabita ata bata mukili ba bwaka yazo lingo tala Nzambe linga kanga alinganga makasi papa kuma mazwalo kumu sanzo rabono za spécial papa mami se makinga na tali utanzi Nzambe bano na bakoko na ngayo pesinga papa bakufanzala Nzambe tala bangu te me fozong sa groupe na Nzambe tala bana oyo papa midimbo na yo na pondi Nzambe afanya na tali papa na monika telefone leki te me fozong mama Brigitte abenga na Belgique. Un projet na Belgique. Abenga papa c'est misé. Papa oui sol tala to solo. Abina tela ko sa. Na tali muso elandani. Na futi kutu banda ku mbongo sio. Muso na kezo ngopa nani. Ba miso ba bengi ngati ba bengi bakata. OK. Yani na kezo mbongo pa yani ko. Pa leki na nge bakata na pesa mbote pesa zali. Précis Nzambe so ba salo miracle. Te maison sa groupe ko, zong sa groupe. Ekozonga kati Nzambe kopesa ngam autorisation zonga. Na kini fa na kozonga na kini. Na kini. On est du monde azotunda nga tonton c'est qui celui-là zoyeba ote? Na ko lexango na et pas passe. Na le espace pas na bi. Problème te. Pas passer de la foi. Et ça bien être pour communauté au Sambia ngamba qui c'est na. Et ça ito. Merci.
comme nous avons partout à travers le monde, merci. Merci à l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi, l'évangéliste international. Nous avons Colorado à cause de la foi, et samedi. Donc, merci à Nathan Kifuta, merci à Gauthier Kelly na montage, merci Papa Thomas Permé et na Belgique, na maman, merci Papa Fiston Bassine de l'agence FB International Mobimba. Tu as une promotion, les 29 Oyo. Carton botin il y a 55 € et comme il y a 50 €. Promotion na nenga bostakanate. Merci Maman Rita Mayata, merci Mingi. Na Papa Thomas na lobagi déjà, merci na pasteur Kostilando, Maman Mati, na Bostanyote ya Florentine et Sola, na Bostanyote ya Aurélie, bafana rabi mavinga nyonso. Ozando baloba. Lobakoloba kaka bandeko na ngai na suki sina kutanga bangati. Ah non, pesa ka banga na mutu moko. Nani wana? Esili. Maman livlembe. Liloba malamu ekozala ka lokola kisi. Une bonne parole de Dieu est semblable à un médicament. Papa, na longola ki ko banga. Na tcheko ndima. Nzamba bikisinga. Donc mbote na ngai na pesi na ngai na bakite na ke musikate. Nzambe kaka ndaza. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, éternel mon Dieu. Nzambe kuma masanzra mo pesa nga pema, pesi la bipema. On peut se battre, on se faire de l'eau. Amen. Amen. Merci à vous tous. On se retrouve très prochainement. Angèle Boïka, merci à vous. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Merci. Autre scène. FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France, à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneur et autres. Confiance Nabisso na FB International. Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact, composé le +33 7 67 90 77 07. Et à Kinshasa RDC, votre contact au 72 avenue Maringa, commune de Kassavubu. Référence à Sosa Chaba. Téléphone +243 89 89 11 402. Le fret maritime. Ezali Mosala ya FB International. Fiston Bassende. Allez vite, vite, mais alors très vite chez FB International. Fiston Bassende. Kisalona Kisal. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassende, a besoin de Maringa 72. Maringa 72, j'explique. Allô? Maringa 72, FB International. Na Kassavubu, na Kassavubu. Na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko e komaka peto zwaka. E komaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International, FB International, Souka, FB International, Tanger, FB International, Adega, FB International, Masolo. Balobi kunande masolo ya kati, mosusu olela, mais FB International, yango